Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Ekibumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media, Haouatoye Wapi Nalimete, quartier Ndanou, Ndanou D, numéro 2, et pas Wapi, prophète Miché Tia aza koevre petoye na kati ya bureau na ye to meka osolola mwa moke na maenyo surtout mazali koleka na tina ya mboka pe na tina ya religion na biso christianisme donc toye to sola na prophète Tia o toza déjà ko introduire ye loko l'invité na biso tozanga pete ko pesa merci na ndeko nanga Jean Sima Kese oyo moko pe ya ba youtuber aza ko sunga biso vraiment derrière la caméra pe merci na binonyo surtout papa Edo maman G Mama BT, Bambote na bino place Bozwami et Baenyo surtout Balandara biso. Merci vraiment na attention na bino bopé sarana émission na bino Oyo Shot News toza lelo na prophète Tia. Bonjour Mosa. Bonjour papa. Bonne santé. Ngolu Nzambe leki. Voilà, papa biso toye tout sur la moi moke toye biete mboke kotambola penza bien tomoni bakonzi mboka to mokonzi mboka mokonzi ya yambo asali discours kitoko na kati ya stade des martyrs na tina ya mboka welekaki le 23 juin selon bandeko mosusu ezali déclenchement to ezali ko briser ba onyo surtout ezaki ya mabe po ezaki pe moko ya ba déclaration mokonza mboka pe to koti na va mosusu ya sika bongo na bino basali ya Nzambe boyambi maloba wana ndeni lokwa mokonza mboka ya yambo koloba maloba kitoko ndenge wana pona tina na mboka na biso. OK, to yambi yango vraiment na motema mobimba parce que za lipamboli oyebi mokonzi mboka aza papa ya mboka mobimba ngai na koloba même que mokonzi mboka aza prophète ya mboka donc aza muntu ya kokoloba maloba ya malédiction sur mboka puis aza muntu ya koloba pe maloba ya bénédiction et za première fois tout mona mokonzi mboka oyebi ko sala makambo wana oyebi loko moko na sepelaka na président na biso Félix Tshisekedi eza que okomona ye na église afukami donc ayebi ko honorer Nzambe ayebi ko to sapenza Nzambe ayebi ko zongisa lokumu epa Nzambe elekaki très bien mais soki nazalaki na programme wana soki babengaki neti biso toya parmi bato ba organizaki tozwa ba idée nalingaki na loba na bato o bapesaki mokonzi mboka parce que c'est inspiration mokonzi mboka mais azaki pe associé na bande comme source ya basala Nzambe nalingaki na yebisa bango basala que ba pesi bon je sais pas si ce qu'on a évité makambo mokonzi mboka lobaki ezaki utaki na ye to bakomelaki soki bakomelaki wana eza penza bien te mais soki utaki oyo utaki pa na ye moko eza lipamboli pona mboka parce que ba maloba o abimisaki wana eza ba maloba o nde Nzamba zaki nango besoin pona bakonzi mboka o mais eza makambo fo uta nakati na ye nakati na ye mais lokola déjà salami maloba eza semence malobo alobi tokobuka yango na mboka o je crois que Congo eko changer je crois que makambo mnene eko salama na mboka o Congo Nzamba pambola mokonzi na biso mboka. Voilà, merci beaucoup Nzamba pambola mokonzi mboka elongo na ba enyo surtout bazo sala na elongo kasi to senga ete bandeko nyonso pe bazali nzinga ya mokonzi mboka bozala peka na mwa voler wana ezala teke po ba pesa au poste faut kende na grigi to kende na nini to zo photo mokonzi mboka tsango lokola temple na yo banda ko invoquer au dominer esprit na wana e ozama et loko msuna ko ba ki c'est que et loko na sepela ki nango dimanche mokonzi mboka kabi mboka mobimbe pa ya Nzambe. Donc, tous ces na besoin de que nous luka nganga mo pour le pas gagner. Te mokonzi mboka akabi mboka et pas Nzambe. Donc akabi na équipe nationale. Mais to pola ki mokolo on a pourquoi? Ce que pola on a faut yeba parce que bon, je sais pas ce que zabongo na éviter parce que na pas précision te parce que tout le monde ba photo ba joueur na nganga oh koto nganga qui déjà kuna quitté déjà kuna poto tanga ba kombote aza déjà sur le terrain to ko gagner makamba bongo Nzamba confondre biso to lingaka Congo mingi mais to landa makambo mokonzi mboka sali akabi mboka epa ya Nzambe même yo ministre landa nzela Nzambe même yo député landa nzela Nzambe même yo joueur landa nzela parce que mboka oyo na minicho eza suna maboka satana te eza na contrôle Nzambe parce que mboka o Congo soki Nzambe te me mobulu lokola mokonzi akabi yango na biso nyonso na équipe nationale toyebi ke toujours kende soki na éliminatoire phase ya éliminatoire potoko matina finale
totika compter sur banganga mokonzi ya mboka déjà kabaki mboka epa nzambe totalela nzambe nzamba opesa biso elonga. Voilà, total elanzambe nzamba opesa biso elonga tozala pe na conscience to eba ete joueur nini tokotia ndeko na biso ibenge place ozali Christian Luinda mazozongisela gardien babale mingi ezopesa pasi yango batiaki biso bina sala donc tobongisa kote wana d'ailleurs utu moki abetaki na ye bien toza pe kuna pena mingi te na makambo babale kasi papa kotala ete ba déclaration ya mokonzi ya mboka ndenge wana ndenge asalaki mais lelo yo tomoni ete makambo ngo ndike komosema mibale misatu côté kuna bango basalaki prière pour la nation tomoni pe susu na nzinga ya échangeur awa basalaki susu na oya bango moko mususu nyonso tu na po ni te ko sala ngo nyonso lisanga moko bandeko na biso mususu pe ya Eden basalaki prière pour la nation bandeko pe na bautaki na Allemagne wana prophète Jean-Marc Kadima oyo basalaki nini libondeli pe pona pona mboka ezaki le 29 pona nini mibale misatu mine poni ko sala ngo kaka esika moko te lokwa basali na nzambe. OK, problème yeloko wana oyebi eloko mususu eza nini toza na souci to sala yango eza batu mususu so bengi endo babenga bapesa communiquer ka na TV ke to sangana oyate eza mutu mususu pona ye fo bapesa invitation d'honneur a Monique ba honorer aye hein mutu mususu azalo kwa bisote ata babengi bapesa invitation na maboko te mena ke nanga kaka pona bike mokonza mboka bengisi biso toke to sambela parce que eza batu mususu ami mona kaka ye aza mosali ya nzambe ya munene soit disant ke ngaka fo babengi sanga so babengi eta sali pe ya ye na ndenge na ye po ala ksape ke nga pe na za fort mais ope bandeko basali ni tu esalamaki awa na échanger eza bien ebi mboka oyo eza mboka ya prière mboka au Congo sans le sambo toza zéro sans le sambo mboka ekufa sans le sambo babitumba ebele bundama na mboka oyo prière nde elingaka bima na mboka oyo prière nde sala ke nini wane bo mama. Donc naza vraiment nesengo na initiative wana ya ba prière nesika to sala ba désordre nesika vo meto ki osambela pona mboka to sambeli donc ata 100 personnes ba sangani su côté mba sala to appuyer bango ba sambela pona mboka ko sambela pona mboka ezali sumte faut ko sambela pona mboka parce que tozaka na mboka moko nzamba pesa biso Congo to na ba Congo mi balete ka moko yango donc na sepel pena na ba initiative wana mais et ngaki za la bien so ka biso nyonso to sangisa kinde biso to kene na stade so biso nyonso peut ni comme so balanda biso ka na stade to landika libonde la mokonza mboka ngeza su kilo kene sika wa sala ngona ndenge ne wa sala ngona ndenge na tandis que mokonza mboka déjà sali. Voilà, Matondo Mingi, prophète de la nation, prophète Mosa Koliaza Namboka, na kombo ya prophète Miché Tia o tozo solanae, prophète Miché na ba réseaux sociaux tomoni papa Nabiso les réserves de l'Éternel Moïse Mbie akenda ko beta concert mo na Belgique. Alors et sali ke ba combattant bandeko na biso ba combattant baza na ba raison na bango baboya ba concert ya ba congolais na nukuna. Siko esaki ke ba moi accrochage wana ezalaki na sima nango en fin de compte loko ezaki organisation ya baindo te ezaki organisation ya festival moko pasteur Moïse Mbi ya betaki concert wana mais komaki moi ba makelele na ndeko na biso boketu ya yambo neti pasteur akangisa ye kuna pe ba kofinga nini boye analyse nini ko sala na biloko wana nyonso to ekoleka entre ba congolais. Bon, et là qu'on a joué que est-ce que bango baza ba combattant baza bande ko na biso baza vraiment bande ko na biso o bazo bunda bazuita en ko bunda pona mboka wana to ko ignorer te mais je sais pas ce qui babanda ika ko combattre ba musique ba musicien nyonso to ezaki na ka ba musicien profane to ba musicien chrétien je sais pas mais pona problème il y a pasteur Moïse Mbie ba combattant faut quand même baza na moins limite hein bako quitter ko empêcher maloba ya nzambe et komati kuna parce que tant bazo boya pasteur Moïse Mbie a yemba c'est que bazo empêcher évangile na évangile et kota wana to ebite combien de amo bazala ki gagner na concert wana ebite batu boni o nzamba bikisaki na nzela à la réserve de l'Éternel le pasteur Moïse Mbie na concert wana donc même nzambe moko na lola ko permettre makambo wana te que mission nzambe parce que c'est un pasteur à Tambolaka n'a ainsi dit l'Éternel avant qu'il ne connaisse peut-être à qui t'a ensemble là Dieu lui a
confirmer que kende beta mais yo côté le melaye pourquoi ezalo tango tele melaye ezalo ko tele mela nzambe nzamba au permettre te mais du moins na ono senga na bande ko na biso ba combattant ba lembisa parce que régime au bando bundiseke déjà awa mutaza président za notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la raison pour nous bango banda ko bundela ici et commis à qui tout. Si le problème est que président a un bâton magique tu as robeta mbamo pour makambo changer. Azan on soit 5 mois soit 6 mois. Bati qu'il a été en travailler. Vous voyez que la musique na biso lelo est comme une assez par rapport à les Nigériens, par rapport à les Ivoiriens et tout. Or musique na biso qui déjà likolo. Kaka bitumba on ndé sali que musique et kita. Mais balembisa na yebi que baza bato babundi mais balembisa quand même. Voilà, merci beaucoup balembisa bande ko na biso ya ba combattant hein wapi pai oyo ndeko na biso boketu ezalaki pena mwa opesi mbwambo azwi kuna na pasteur Moïse Mbiye oyo topesi bino nyonso mbote bande ko na biso ba combattant topesi pe ba chrétien nyonso tout mbote besika bozwami. Voilà papa toujours kaka na ba réseaux sociaux bisiko biso tosaka mosala na biso tomoni ndeko na bino moko ya prophète yo pozali prophète o ba ko benga mosakoli aza na mboka tomoni sikoyo ndeko na biso moko Benjamin Kawaka hein na ebité soki na préciser na prononcer ngo bien a salaki déclaration tango kondo Tshisekedi ba corps na yeye alobi ete soki ba kundi ebembe ya papa Tshisekedi na Congo 3 jours après notre président Félix Tshisekedi a kokufa. Alors après cela aye koloba le 30 juin toujours indépendance économique et spirituelle je crois et spirituelle na ebité na bino basali nzambe bon totali nanu o ya liboso bakundi kondo Etienne Tshisekedi tomoni esika président Koufité. Tu sais comment on appelle le 30 juin les cas alobaki aux la soulèvement populaire oyo ata la police aux ana mesure ya ko maîtriser yango te nini yoko tala na ba profession nyonso to eko pesa zo pesa sikonde mitu ya ba chrétien to ya bana na nzambe moi buluyeki problème makasi photo yeba que au moins na ba émission na bino ba internet o ezana ba tumsusu bazo luka eloko biso to bien o bolo barabino moko base hein alingi ka lobaka biloko mo boye oyebana yango mona ba commettre titre mususu makambele kana kati ya mususu siko bino moko ba journaliste bozala kana biso tant caméra elongwaka ozaka na prophète tia oyebi makamni to solaka na ye est-ce que ça vraiment musali nzambe to ça vraiment musali nzambe te il y a des choses faut bolo ba ngo vérité hein faut bolo ngana la ndende comme journaliste abi jo oyo mutu na lo bandenga lo ba bi jo faut to dénoncer pourquoi pas bino nde mutu faut dénoncer makamwana bokomozo parce que ngaso na banjolo baba lo bomoni musali nzambe tout ça maintenant bino bat boyebi makambo ngoni yo fond est-ce na ebité aujourd'hui a communiquer moi que au président Koufi na ebité tala bino mona président onde nini bomonika mutu mo lo lipa o boyozo bakati to babomika bongo est-ce que ebi na mboka oyo soki mokonzi ya mboka Koufi na minute oyo ebi batu boni bakokufa ebi mboka ekoma na instabilité susu ndenge nini faut pas ko souhaiter ka babiloko wana les contraires faut to sambela ka pona mokonzi na biso ya mboka nzamba zala na ye nzamba sunga ye nzamba longisa ye parce que les pamboli na biso dépendent na mboka oyo faut pas ezamba bilo mususu faut ka koloba keza lokuta moni nzamba oki jamais koloba likambo apelo bien changer soko kei kuna esika bakundaki papa Etienne Tshisekedi fungoli cercueil wana okomona ye na kati hein papa Tshisekedi azawana bakundi ye na mboka au Congo c'est que faki mutu atsakola ki nga kufa parce que moi je le connais pas na yebi était bon ce qui za mutu aloba ki bongo bon nga na loba bon na yebi te nzambe nini wa yebi saki parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et bien mutu muso akoyi sabino so bakundi awa mutu ki ngande okufa après lobi yebi ke mutu okende kuna ta fungola après lobi a changer susu eza yeta zaki na kati wana
po ayebi ke muto koma kuna te na mozole wana afungola cercueil wana po batala soki eza ye to yete soki ba ko permettre pena bokende bonga bomona ye kubutala soki muto asakola ke okufa to akufa te eza ba biloko mo muto aluka base aluka ba bata poto ba mona ye azwa ayebana metango lingo yebana foko tika kombo ya ba kondiamboka. C'est important. Voilà, merci beaucoup vraiment na ba réponse wana je crois bino moko bolandi to ebi ete totala ki na ba réseaux sociaux to mona ki prophète Benjamin alobaki oyo azwa ki loko abisakoli et bisonyo surtout to yoka kiango mais ce qui est vrai mokolo oyo corps ya fait papa Etienne Tshisekedi et yaki ekoma ina mboka oyo ezaki na cercueil mususu. Changement ya cercueil et salemaki na cinquantenaire, je ne pense pas que ceux qui zalaki na elo côté na kati to ezalaki na mutute elingaki vanda ni ndengo wana to yebi ndenge WhatsApp vitesse nango ekoma ata bato basaka na morgue banga babeta ta liso na bana na bango babimisi basi na bango babimisi na ba cousine ainsi de suite elingaki bima. Donc changement wana salemaki pona ko signifier ete famille ya Kondo Tshisekedi ba monaki tata na bango ba monaki noko na bango ba monaki mobali to yaya to nani ba monaki nde ba changeaki pour kende na stade des martyrs. Donc côté wana faux débat to ebi ete oyo bakundi awa ezali papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà bande ko to ngeto soulever pelo moko de papa na biso prophète auti koloba awa na sima ya caméra biso to solaka na basali nzambe pe avant même émission to solaka kasi eloko moko na kosenga na ba enyo surtout balanda biso biso tozali ba journaliste tozali pe ba chrétien yango tosaka mingi na basali ya nzambe mais kasi soki olingo sola na mosali ya nzambe zala convaincu na maloba na ye kokoleta mususu ngai na mosali ya nzambe te basali ya nzambe mususu toyambaka koyi kopesa biso image ya malamu mais na sima ntango bosoli na ye alakisi eloko mususu eloko na okobakisa eza nini bandeko na biso ya poto baobenga kaka po yoki ke bakomi prophète Kingandi abikisi prophète Kingandi amonisi or mutu aza mieux placé à convaincre yo na lobango na terme wana mutu aza mieux placé à convaincre yo yeba oyo aza vrai to fo eza molimo santo Hollande mission c'est bien mais avant zwa numéro na yo composé numéro muto benga il faut prier d'abord nzambe soka za mosali na yo lakisanga pona benga parce que lelo eza na mutu mususu aza na endoki mais aika ka bombiango je connais des gens au azanganga mais as bombiango kaka naki prophète akompo obikisa batu akompo sala makambo belé ngana yebi mwana mwasi moko yaki awa ba akendaki kuna et pas prophète akoti na kati ya moto ba petit moto ba kotisie na kati ya moto wana azozikate mususu ba koti na tono ba tokisiye mais azikite abimi akomolinga mibale belé parce que il y a des gens oyo mais quand on imagine prophète aibisi mwana mwasi longola bilamba sikaza na poto alongoli mwasi alongoli bilamba pesa tindelanga image na wana atin fuza na problème omoni il faut abondela pona image ya mwana mwasi nu avant benga mosakoli il faut nanu ko sambela nzambe nda convaincre molimo santo a convaincre yo et puis kozala bien et puis prophétie surtout ezaka ya kozwate je peux prophétiser sur toi mais faut zoyer l'essentiel au monyo ngeza tinate otiki na parce que biobi il faut examiner la prophétie ya malamu zui ya mabena saini natiki c'est ça batu bazo sala pe mabeza bandeko pe bazo landa biso bango moko bibenga benga oya oki prophète Kingandi sanza ki moto abengi asala kibe abengi mais tango azo benga amoni siko mabe akomisi siko retour et pas na bino yum to l'exaki une émission. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup avec toutes ces précisions. Je crois bisonio surtout tout comprendre. Tokutana na ba tumutu mususu apesa image mususu mais en réalité image eza mususu kasi mutu akosunga ndenge prophète auti ko yebisa biso eza kaka molimo mo santu bondela avant obenga mutu nyonso tu oyo akoleka na émission et oza malamu mingi. Voilà, tokomi vraiment vers la fin ya émission na biso tozongisa micro et pas ya prophète tia apesa biso moi malendisi pe numéro na ya téléphone nini oyo nzambe pe atalisi po na mboka na biso to pona bana na nzambe nyonso tu ba kolanda biso assez nettement bande ko bozolanda nga boza partout na ngina ebisa bino ke mboka o Kongo eza mboka nzambe
nzamba kosunga mboka oyo loboko nzambe ezali kola mboka oyo il faut beaucoup prier pour na bakambia mboka na biso il faut ko sambela mingi pour na mboka na biso to lakela ka mboka o mabete to prophétiser ka mabete pour na mboka oyo to déclarer ka ba parole moko négatif te pour na mboka oyo parce que ezaka mboka moko tozanango mboka oyo ekobonga na zone ndima yango ndenge na zone ndima ke mboka oyo ekobonga ndenge pe na zone ndima ke problème oyo zanango nzamba opesa solution et puis kaka ndenge ozolanda ngabwe yamba solution na kombo na Yesu. Je déclare le miracle au nom de Jésus dans ta vie. Yo zaki na ba problème nzambe na nga pesa o solution ndenge biso yo ngai komi bomba lisusu te nzamba zana yo et lelo nzamba yo ki lo sambo na yo numéro na ngai ezali plus 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 au benginga toko sakola et puis toko sambela na yebi ke lelo ba lexi ba moment forte mais l'émission sika toko laksa ba témoignage mo na nini problème oyo za nango mais awa nzamba opesa solution tozana ba to belo nzamba bikisi na sida na ba malade na ba abota kate aboti et Dieu est capable de faire aussi na yo zolandanga. Priez avant benganga au jeu numéro ceux qui nzamba o convaincre yo au benginga na numéro ceux qui ba ocha numéro no bengi ceux qui étaient au jeu numéro au plus 243 84 087 52 21 au bengi okutana na ngai et puis na sengio o s'abonner na chaîne na biso po ozwaka prophète Tia yemoko en direct au s'abonner na 3 fois Tia TV donc on peut na 3 au tiena fois lokola X alokomi Tia TV 3 fois Tia TV au s'abonner et nzambe akozanga te ko pambola nzamba pambola biso. Voilà, merci beaucoup à mon frère Makiese Jansi Oyo à Simbela biso caméra na journée à lelo et merci na binonyo soto bozui libaku vraiment ya kolanda biso na émission Oyo merci na bana nzambe nyonso merci na équipe mobimba ESP Media ko banda na papa Edo Amani bambote na yo place ozwami to bosente mama GH Moussala ezo salema toujours ndenge zala kaka na ESP Media et tokutani très prochainement na ba Sotoyo balandaka biso na nouvelle émission tokozala nango tolobinde tosisaka na émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Bye.